réclamer place bakondi non yebisa mutu moko na journal le yo mutu landi ngai problème place batia ngolo so yeso azo réclamer yo place batia dossier na yo yeso azo réclamer mo place batia libala na yo yeso azo réclamer mo place batia santé na yo malade babwa kelo yeso azo réclamer mo babwa kelo malade wapi nani abotole mobile. La résurrection est possible dans ta vie. Alors, Bible Zoloba, si Yesu, Azan Ankonda, na parcours ya vie à mon so papa Nathan. Non, il y a bisayo. Makambo na biso kanga ngo. Na parcours à Pierre Moutunyo c'est un témoignage. Amen. So ina vie nous a un témoignage té, c'est qu'on a nzambe té. Ma papa na toi vie nanga na pesa un témoignage à vie nanga grand frère nanga ya boso. Nos frères n'ont pas les bossos qui Simba qui Simba existait à que non na famille moi qui ndoki obi ba famille to balé la ka o koko ta na famille mo ba misala ma bébé ba bébé ici misala la chaîne qui vous aime. IHP Media, la chaîne qui vous aime. Comment la victoire. Merci beaucoup et merci à vous tous de partout. Vous avez eu vraiment cette grâce de nous suivre. Et quand on parle de la grâce, est différente de la chance. C'est-à-dire, la grâce, ils allaient bon faveur ou ils allaient immériter. Ça on a motonio sauté. Puis mon père mo azaraka motomoko. Ils allaient zambe mokeli na nyoso. Alors merci, je profite directement pour dire un grand merci à ce Dieu qui nous a vraiment doté de ces souffles de vie. Oyo et pesameli motonio sauté parce que mingi pe ba kokai kozala na pe manatango kasi ba mikuti na ba morgue. Mingi ba pesa na ba rendez-vous ba mikuti vraiment na ba hôpitaux pe bongo na bongo kasi yo na ngai auto zipenza opportunité na ngai ona zali koloba na yo ozali kolanda ngai yeba été tu es compté parmi le gracieux. Alors fais comme David et David celui qui a dit mon âme loue l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors nous c'est la grande chaîne IHP Media et moi c'est Nathan Mwamba comme il m'a appelé la conscience de mieux faire. Merci beaucoup pour votre confiance, pour votre fidélité. Merci pour l'appel, l'abino, vos commentaires. Et il y a un de ça, il était tous à la penza pour tous aller. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un homme de Dieu, l'homme à multidimensionnel. Il s'agit bel et bien de notre pasteur, Papa Blaise, à qui j'ai dit shalom. Shalom, Papa Nathan. Bonjour, Papa. Oui, ça va par la grâce. Nicole Belé. T'as la cacaille. Répondre à l'invitation. En tout cas, d'abord, merci beaucoup pour avoir m'honoré et à répondre à mon invitation de ce matin. Moi aussi, je suis ravi que Dieu soit loué. Okay. Je voulais juste saluer le peuple et Nzambe. Nous sommes venus à Malamola Rabiso. Ensuite, nous vraiment mon Kolomalam. Ici, nous sommes venus et puis nous avons chaîne Mobimba. Et Papa Nathan. En tout cas, ça nous va droit au cœur et merci également à vous tous, et équipe Mobimba Technique, équipe Mobimba IHP Media. Quand je parle de l'équipe IHP Media, je fais allusion à Charlie Kanga Image. Merci à toi, Brice Bill Madigar, so sympa car la simplicité a un nom. Merci beaucoup à toi et fais vite, va inviter Nambaza déjà. Merci beaucoup à toi, merci également à Dédé Miongo Aigle de Kawele, merci également à RG Ekila, Serge Rémy Le Tintin, merci à vous. Et papa, le coup là mon message, nous sommes tous en Zambé, Navola et Nyanso, ceux qui ont besoin à Lusambo. Seigneur Dieu de gloire, je te rends grâce car tu es mon Dieu. Un Dieu qui ne change pas et tu ne changeras jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Tikaete ngolo na yeso pa na mama oyo pe pambola peuple nyonso bazwi occasion ya koyoka mosalino na ngonga oyo. Makomi le bete le banu bi makapamba te nyonso ko bimane sika eza na ba fait na vie ya peuple na yo. Nyonso ya distraction ya mvutuma ya sensibilité na arrêter en à la mille et sans effet. Na proclamer grâce, bonheur, paix na vie à peuple na yo, na combat Yesu Christ meto bondeli. Amen. 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 En tout cas, merci beaucoup et merci également à Maman GH et à Papa Osé Amani. Papa, boni libota nzambe et puis Moussa nzambe. Oui, libota ils sont que de malam et puis Moussa la tata, c'est toujours
par la grâce de Dieu, vous savez, même Sakayo, nous, notre évangile, non seulement pour limiter qu'à l'église, mais toujours dans ça, là, où la Bible, aller partout dans le monde, aller prêcher la bonne nouvelle. Donc, dans nos les canaux médias, ils ont juste pour propager, une bonne nouvelle qui est libre sur. Donc, c'est un peu ça, ils ont juste pour nous savoir Nzambe qui est le Bananzambe, tout le monde en a besoin. Attends les lobos yango médecin na mutu na yo lobby to lobby kuna uzaka na besoin le Bananzambe et puis on a besoin de Nzambe sumona ensemble. Donc c'est un peu ça un peu le carabo pour nous retirer ça en En tout cas, merci beaucoup. Comme nous avons toujours tendance à dire qu'au plateau des adorateurs, nous sommes là pour la vérité, rien que la vérité. Le Bibliaire est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, papa, quelle vérité que vous nous avez emporté en ces jours? Alors, ou alors, qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir dans le passage de Katina et HP Media? Gloire à Dieu. Dieu nous a fait grâce quand même qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a convaincu de parler avec le peuple de Dieu sur la résurrection. La résurrection. Je sais, oui. Donc, j'ai juste 10 minutes seulement. Parce que vous savez que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vraie vérité, c'est la parole de Dieu. La vraie vérité, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Pourquoi on a lobé la résurrection? Et la résurrection, c'est quoi? Tout na vie à moto. Le but c'est fini. Soit dans la Bible, au moins dans la Bible, Jean chapitre 11. C'est l'histoire de Lazare. Lazare, il était un ami de Jésus. Moninga Yesu, Moninga, ami. Pendant Genèse qui nous Apocalypse, Moninga Yesu Lazare. Et la Bible nous dit, un jour Lazare était tombé malade. Et malade, on a jusqu'à ce qu'avant Koufana nous batindeli Yesu Maloba. Seigneur, tu sais que Mouto Lingaka Mingi. Waouh, j'ai aimé ça. Vous savez, tant que Tina Maloba lobby, Mouninga no Lingaka Mingi a malade. Ça de façon que Oya pourrait permettre yo au Sambe la Pona et Abika. Jésus attendait tous ces messages-là. Ayo qui a envoyé bipé que Lazare a zobel. Mais bien zoloba, il soit traîné les sous nambo kazala qui pona musango malam. Et là que c'est personne, il soit hier, bah il disait que Lazare. Donc au moment où bah il si Lazare moninga no linga kufi. Bah si Jésus. Bah il si Jésus que moninga na oyo linga kawana kufi. Bien zoloba Yesu toni beaucoup ndié wa. Bien na ba belé papa Nathan. Bon sambela nzambe ba fina bango zo kundama. Tala ba Lazare zala kina Yesu. C'est que bien makamba ki bonzambe. Alors il n'a pas connaissance parce qu'il était ami à Jésus. Après, il est tenu beaucoup de lignes dans le cimetière nini. Bien aimé, ce que j'ai aimé, Lazare a confirmé, il est réclamé. Laisse-moi non, il y a un dans journal. Il y a un problème parce que il est réclamé. Place bâtie dossier na yo, il soit réclamé. Place bâtie libala na yo, il soit réclamé. Place bâtie santé na yo, malade bagwa kelo, il soit réclamé. Bagwa kelo malade wapi. Nani aboto le mobile. La résurrection est possible dans ta vie. Alors Bible zoloba, ba ibsi Yesu azana nkunda, ba lokeni. Na parcours ya vie à motunyo so papa Nathan. Non, il y a bisayo. Makambo na biso kangango. Na parcours à vie mutuni sera na témoignage. Amen. So ina vie nous na témoignage té, c'est que vous en nzambe té. Amen. Ma papa na toyebi vie nanga na pesa témoignage à vie nanga grand frère nanga ya liboso. Grand frère nanga liboso ki simba ki bon simba ki c'était que no ba na famille mo ki ndoki. Obi ba famille to balela ka o koko na famille mo boba misala ma bébélé. Ba bébé si misala grand frère na ki na mbongo ko sara na té. Pendant ça, nous sommes moi mundele moko donc après mundele c'était lui. Aki na mbongo balbenga ka mbongo. Oyebi que grand frère na ngana famille moi si ba envoûté. Aïe na famille. Parce que wana ngana komi na 6e littéraire. Na ok ne pas na silisa. Ce que na moment wana papa Nathan na komi na souka oyebi ka na 6e des humanités et c'est nga ba mbongo ebelé.
grand frère banvoté famille wana balobi mbongo wana faut biso moto konzango famille mwasi mbongo wana biso ne photo fanda nango o na biso zali vie nanga témoignage nanga ya mutu te me ngai grand frère comme envoûté na nemo mabe bazo mayele na ye balongoli yango. Tu peux imaginer qu'il n'y a pas grand frère non mais grand frère non bien avant d'appeler ça un bon fondiment au fou comme la moisse nanga Seigneur pardon juste à transporter et bah je m'aille bakundi grand frère ayini biso papa tellement de grands vous mettez les cas qui bah il ne faut pas ça biso mot papa non tout ça les la nzambe lelo les arabes nzambe boli nzambe non mo grand frère n'appeler sangai ah bi bon n'appelle si Blaise Nkosi oh n'appelle na yebate papa nata yo moni tio fandi ngando to semzo mais monde a ténèbres ba réunion ba osala ba bi Blaise ne to sacrifier papa ba sali 1 mois 2 mois na bela kate et le côté na habité grand frère monsieur me vim le roi 9 mois surtout na ba tcheni na libum ba tché koba ba bi koba na vebima Blaise fasani akufa so Blaise a profité ce qui koba na bomio na katali donc parce que grand frère ba tché déjà na katali bulu babiki ye photo bombay ya ono yebisa bana nzambe lelo ya yo mutu batio na kata libulu yo mutu batio na kati ya zamba batio na kata mai mayele sila yo yeso ayi passé puis sa dossier na yo. Amen. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu nous ferons des exploits. Yeso ayi ga passé puis sa ndeli yo yo mutu la nanga na minito Jésus Christ est venu pour achalise kwa kati na yo. Oui, grand frère nanga wana pour afanda na naka bimali susute ba to komo zela ka liwa ba yo benga ngai mais pasteur grand frère noza malade sérieusement bozo le bate point na ke Nathalie oui mais ça na ba signe muto ba leski ndo goye ba le ka liboso yebo mona mbeboni rouge ya rouge le rola na makila tabalo ba ko kindo ke mukole komisaka komisa mutu kizing c'est vrai. Et ça m'a mal goûté. Vous voyez comme ça qui s'est poigné. Surcharge. Tu n'as pas mesure à gérer le Coran. Mais ce que mon qui ne peut mon tabac non qui est à son col parce que c'est niveau par niveau. À son plaisir. Ah ok. Mais ce que grand frère n'a pas eu le Coran qui me colle à y banner ça comme qui s'est monté la mutubomaye les athées. Et quand j'ai prié pour lui, n'a pas le bagara. Na sambela quand il soit là sambela bi non sambela. Pour ne pas dire makanga pour ya no laranga mais pas peuple au bandi mak yunum to tini on a dit grand frère nangai na lobby c'est quoi mon grand frère c'est quoi libo masala toilette moko tu ne peux pas imaginer bolim sana libo mo pia mais akufu soko ayo kufa suna simandeni kozanga koyoka mungonga nzamba yebisi quitter na famille wana il faut longwa. Mais lui, au nom de l'amour. L'amour est bon, ma frère. Grand frère n'a pas raconté ma belle. Kobawana Yorozonga, Vimbissien, les sous les boum. Malheureusement, il y a une mission à Brazzaville, il y a une mission à Nzambe, l'État bazo benga ngana yaka boina kitana kembisa la kazongisa grand frère nanga yokufa. Papa Nathan, oyebi na vie ya bana na Nzambe, so moto azo ko ekuta Nzambe te. A so moto Nzambe te. So moto ayo ka su ngongo Nzambe te na litoine, a so moto Nzambe te. Oui, salut, bah, ouais, on va y aller ngongo nanga, pe basani, balanda ngai. Alors, moto za na besoin li sait quoi? Aroyoka mongongo Yesu, Lazare sait quoi? Azana kata ya tombe. Jésus a tellement liboso lobi Lazare sort ayoki. Ceux qui écoutent mon koufi, azoyoka mongongo Nzambe. Et bon problème ni nzamba o yo et auto sa mongongo Nzambe te. Na yeko lobano na tangwa lelo. Na komba Yesu, dossier na yo Nzamba sekuisa yango. Na loba na komba Yesu. Yo mutoza ozina no documenté. Hein de komoko Nzamba zo lexanga ana problème à document. Baza 5 personnes. Nzamba lobi na ngana loba boye. Document na yo avant to koma mois de juin. Na lobby avant to koma mois de juin. Nzamba aussi kuisa dossier na yo wana. Na sambeli na komba Yesu puissance à résurrection landa yo. Yo mutoza awa wana problème ya concevoir.
au fin de libalo ça na kimia au mona basi nyonso bazo seko ba mninga ba boka soyo boka soité mais yeso yebisi ngai azo sekisa bana na kata libumu na yo place ozali simba libumu lo ba libumu bana bazali non kolba mwana teloba bana bazali parce que nous prions indirer toutes les possibilités. Papa, Lazare, tout le monde, mais Lazare a beaucoup de beauté, ça va zobima solo. Donc solo na yo, tu aussi pourtant moté. Ça moi nzambe moko. Ah, molimo motema na komine sengo papa nata. Na signe mo sur motema na komine sengo. Et ngolo ba kinzamba répondre batuna o baza pemeli o balona na sikoyo. Et na batu musu ba luka ndako, ba luka ba so mandako. Ba so na ba difficulté ba luka ba so mano ba pe na mbongo. Ça la calme, nzamba opesa bino ngo. Omitu ngisamate. Bibe lobi o nyoso mutazo senga nzamba pesa kai. Moi sur ta ma komine lobi recommander ton sort à l'Éternel, mais à lui ta confiance et il agira. Tout ce que somba lopango yom to ngosomba lopango mbongwana kozala presete kozala presete kozagite pété zala calme nzamba peso lopango kimia na mona yo nzamba peso lopango kimia place ba benga ki yo mikolo to likawana ko pesa mbongo te batela mbongo na yo benga biso to sambela pono na mona nzamba so tsangaka na kota mabondeli pona basio bazozo zemite papa nata non matangomba parti à lundi basinyo so bana problème à concevoir benga ngano sambela pono non matangomba na bondela pona yo nzamba ipsanga na ministère na ngamo so bazemi ozalate moi c'est combat ozalate parce que ça liloba na nzambe te na yo ipsa yo mutola ndangai na osambela nzambe a lola afungolela porte c'est quoi et non ndi malise ko ekota kati na yo muto za na problème a ozola ndangai ba bengi sur 3 fois pour ba peso dossier aux simba to yebingai parce que nan de moi benga bi pas pasteur blesse nan problème à dossier on sona ki ça complication na epse ke na lobby patient toi après na kota après na bima na kota bo lobby ka tango na zo benga tango na sona na ne connaît singa bi papa ba so répondre na zo mukanda na ngai c'est possible yo mutu za na problème à dossier à mukanda wana poto zo la na mukanda notice ko na nozute na opesa ezala yo moi ezala yo mobile na nozute a benga biso na numéro na biso WhatsApp plus 243 097 30 34 307 plus 243 097 30 34 307 obengi biso to sambela pona yo lise kwa na bana na nzambe nyonso eza possible ata yo mutu bakanga musala na yo bazongola yo sans justification eza nde musala bakundi nzamba sana makoki o sekusango soka sekusaki Lazare asana makoki o sekusa yo non ndima lise kwa ena vi na yo lelo na alo makamba lobitero makamba lelo parce que ngasambela ka nzambe o ya sa temps présent. Amen. Makombo sala na yo asala ngonde lelo lobi na yebite parce que bibe lobi bien lobi c'est nzambe na loba lelo o ya ko salela na vie na yo. Amen. Lazare batunio c'est parti. Lazare batunio so bazolela. Lazare mais tant où soyez non ça tout le monde a ton lelo soyez na vie na yo pas longola yo mawa aye pona seku sa yo mutozo lela yo mutoza na poto za kabwana na mubali na yebisa bana nzambe moni musoza bisangale bisa bana nzambe oza na poto kabwana na mubali ba bien nyonso boluka numbala ensemble onyo kwame o se sacrifier na ndenge nyonso bo kabwana mubali mubala mema ba avantage na nyonso benga to bonde la pona papa natan batu babenga biso to sambela pona batu nyonso nzamba pesa bango réponse bazonga pona koloba na nzambe pasteur Blaise merci batu nyonso ozali ndenge ozali awa malgré likambo no umeli nzambe na choite mibali bazoye bato sala neni benga biso mama ya batu musu bazana na problème à choix mobali moko ya fina oyeba ete oyeba te mbali na nga wapiye mbali nyonga na ozala naye mbali na ofanda naye oyeba ete on a problème à choix. Le diable a joué à mobile, il y a Bombay, il y a blessé dans la étiquette. Il y a un divorce, c'est ça, et belé. Manque à nini, manque à discernement, manque d'orientation. Donc, soit dit, tu as un discernement, bah, il y a bien orienté, moutouté. Ta mobile dans zab, ta mobile dans zab, il y a un problème à choix. Non, il y a un zab, tu ne le mobile à yomoko. Signe à liboso oyoka, alors il y a un ben dans son nayo. Si tu m'appelles seulement dans j'attends solo nayo. On comprend que nzamba lola tika kaba oya yete yo muto landa ngai na osambela nzamba lola ase kuisa likambu na yo ase kuisa problème a choix na yo
batamuki ko balobi nzungu na nzungu ezana ke finu kunango c'est que moi si na moi si to mobile na bana ça pe na moi si na ye OK linga moi si yo ta komi ko nyokola yo komi ko kango babiloko komi ko kangiso la police mais moi si peut-être au foutela billet à longwe qui cherche à ke poto mais moi ça na ko meno veut dire non Nzamba Lola, Ayoka Losambo Nabiso. David Alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le fait que Otieka Kankolos à la Moba Telimpate Nayo, ya yo ekose quoi. Amen. Ya yo ekose quoi. Amen. Ya tout le monde. On dit que Lazare, il soit Sambeli Lazare Bimi. Pas moi na Bimi, toujours à sa bande na-ba. Na babiloko bakangiye le moyen bouger ça malgré c'est oui mais à sa liberté pas tout belé dans mais la base liberté. Or la Bible nous dit ceci: si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Pas dire réellement libre. Wow. Vous serez réellement libre. Comment on sait quoi? Nous avons liberté. On sait quoi on a mais vie et divorce sur l'anda au kaka. On sait quoi réclamation sur la notice si on commence à la 5 parties. Yana mtumso ana mbongo ya ebele tia fandi na zokanga nde wa poto ala na mbongo tembe ba iloko sele zate do pona ima yele ba akoma lokola borné ari ba ndenge ko avancer na mbongo wana te. On va prier pour vous. Il est sur le pied après sur le pied déliez-les. Laissez-les partir. Prenons ça ce qu'on a zamba ya mwana. Papa là, prenons ça la zamba ya mwana. Na ça va la zamba délier. Monter ça c'est quoi? En tout cas les sous la carte en kundaté. Oh papa, il y a soit ceux qui sont la rana vie célibataire. Il y a soit ceux qui sont la rana vie chômage. Il y a soit ceux qui sont la rana vie car ya rolela. Non, il y a soit le but délier les laisser aller. Papa, monter les mélois saté. Nzambe si Josué ni le tiendra devant toi tant que tu vivras sur la terre. Amen. Tant que Yesu asekwi sur, il y a nyonso ya sekwi. Amen. Yana maman moko azali ya bakanga bana naye. L'état boto la bana naye. Boto la bana pona ni bana ya ngai. Na osambele pa nzambe. Nzambe wana zongisela yo bana, azongise oya yo, nzamba zongiselo bango. Amen. Amen. Ndeko moko azali ya mbone bakanga ngona banka. Mbongo na ye bakanga ngona mbongo na ye me bakanya ngo loko bakangela ngo pe eyebana te procès nyonso asamba me bazongisela ngo bazongisela te na osambela pona yo nzamba likolo yo aya no la yo. Amen. Muta ko simbe loko na te parce que Yesu ça c'est plus sûr. Amen. Papa Nathan, oyebi na vie ya bana na nzambe et c'est nous vivre vraiment liberté en Christ. Gloire à Dieu. Na koki jamais ko bala pona lelaka. Nako jamais ko bala pona lela tango na obala ezambe nzamba o sepelisa motema na ngana sepela bato ebele babali me bazolela. Mais nzamba répondre, nous prions un Dieu qui répond par la prière. Amen. Ah bien fort comme au jour de la détresse, moi l'Éternel je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Ya moi tanto matangomba to le bagana nzambe décès laissez-les aller. Tukatende muta kangwa zate muta bombela mbana yo. Muta bombe lamba na yo azwe lamba na lobi na ke kunda yango abanobela kaka musali bono simba te Yesu aseku sango lelo. Amen. Amen. Oza oboti bana na yo bana no ba sunga te bana batelemela yo bana ba sombo me ba sunga ote lelo na ensemble nzamba liseku aseku sango. Amen. Katika na minute mungela ina sambela pona bato ensemble pona bato onyo so ba ondima. Amen. Yesu alobi si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois seulement, ce qu'on dit makambo na oyebisa yo, au monde la gloire en Nzambe. Bible zo le Yesu alobi crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Donc ce qu'on dit li c'est quoi possible na vie na yo. Bato bakanga ki yo, bato bazo réclamer yo, bato bakundi misala na yo. Yesu aza ko se kuisango lelo. Amen. Na lobi te na loba lelo. Amen. Place aux alliés. Zo loboko na mobali. Tango na motema. Landa priero simananga. Polo Yesu. Na ye pai na yo. Na yo ki maloba na yo. Papa, na sambeli lisekwa ekota na vie ya peuple na yo.
nasengi résurrection na vie ya musala moko na moko, nasengi résurrection na libala moko na moko, nasengi résurrection na santé ya moko na moko, nasengi résurrection na finance ya moko na moko. Bolamu nzambe ganga na vie no place ozali, na proclamer grâce, bonheur, paix et accompagner vie na yo na tongwa lelo. Na komba Yesu yo to bonde na lobi. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse encore. En tout cas, si Kawane Bimeli, Nzambe Oyo apesaka provision, na ba vision en tout cas, ils ont mingi à approvisionner mingi penza. Merci papa. Et merci beaucoup, nous voici déjà vers la fin de cette émission, plateau des adorateurs. Et les amis, émission Oyo la Rabana Nzambe ba solution na problème na bango. Et nengi ngai pe na tuko zo moko ya ba solution na ba moko ya ba problème na ngai. Et yopé et ndina kaka. Car la Bible nous dit, et celui qui a cru sans avoir envie. Car la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de l'Éternel. En tout cas, ce qu'on attend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est ça Dieu. Déjà quoi? Quelques mois là, n'animé là, il y a un boy qui n'a mon aïe. Zamba Pambola Bino, oh, vous pensez à l'Ibakula pour aller de partout. Et Zamba Pambola, Libota Mubimba et Gospel for You. Zamba Pambola Bino de partout. En tout cas, famille Mubimba EHP Media, que Dieu vous bénisse. Maman EHP, maman GH, papa, Osé Amani, que Dieu vous bénisse également. Et nous voici déjà vers la fin de cette émission. Bicho de Kominasuka, Tokutani Mikolo, Zalikoya, Soki Yesu, Azongiti. La chaîne qui vous édifie. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.